Salut et bienvenue sur Thiam Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. Abonnez Nyoso. Il y a Thiam Maloba officiel. Donc, Naïb Sarabino toujours. Confiance et fidélité au Bouzalarango la chaîne Oyo. Ndepe Sarabiso courage. Tongo Nyoso. Tozo Lamuka. Tozo Lukilabino information pour nous informer Bino en temps réel. Donc, voilà. Confiance sur Anabo continuer. Yango Toko Sengabino. Bo s'abonner lisusu ebele na ba onon ba s'abonner te na compte YouTube na biso Thiam Maloba officiel. Bo signaler ba ninga ba s'abonner po awande to kopesa bino information o esengeli pour la République démocratique du Congo. C'est bien moi votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors to yipsa kibino déjà to banda kozala wana chaque matin et chaque soir pour la couper Sabino Basango. To bengi yango Basango ya Tongo, pe Basango ya Pokwa. Donc, lobby, je pense que to pesa kibino Basango na Tongo, pe to pesa kibino Basango na Pokwa. Comment est-ce que bande konabiso ba wazalendo basala ki ba avancer ya makasi na côté ya Bukavu précisément na Kan TV. Donc, wana ezala ki Basango. Oh, to pesa kibino lobby na Tongo pe na Pokwa. Alors, lelo tozali bongo mardi 4 mars 2025 toye susu na basango mususu pona ko annoncer bino bisika banso bozali boye ba comment est-ce que makambo eko tambola na partie est ya mboka na biso kasi to sengaka toujours na ba congolais nyonso tozala même morale tozala langage moko totala direction moko pe tozala na ba pensée moko pour que to longa bitumba oyo et telemi na mboka na biso bitumba oyo et telemi na mboka na biso nazaka toujours na petit dakoloba ezali bitumba ya son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te ezali bitumba ya ba congolais nyonso et victoire yango pe ezali kaka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te kasi victoire ezali ya ba congolais nyonso. Alors poto sepela na victoire yango poto vivre victoire yango esengeli na biso nyonso tozala sur terrain ndenge bandeko na biso ba wazalendo baza sur terrain biso pe ba kongomani sengeli tozala sur terrain bozomona na niveau médiatique déjà to telemi wana pona koluka kokweisa misala ya mabe oyo ministre ya communication et médias Patrick Muyaya abengaka yango poison rwandais. Donc to telemi wana pona kosukisa poison rwandais ndenge ba ko futa ba journaliste ba mbongo pona kokosa ba congolais biso tolobi to ko yawana pe pona kopesa ba vraie information pour te bana mboka bazala vraiment informé à la source bazala vraiment informé na makambo nyonso oyo kotambola mboka na biso pona ekolo tozali kaka na posa ya mbongo te tokolia mbongo te po to trahir République démocratique du Congo nde tokomona ba kongomani mosusu likolo ya lokoso ya mbongo ba kokende ko trahir mboka na bango biso tozali ba congolais de père et de mère. Donc, pour na ekolo, tozali na ekolo mosusu te, soki République démocratique du Congo te, peto pona yango te, nzambe ndatinda biso, na République démocratique du Congo. Soki ezalaki ko pona, tango mosusu, tolingaki tozala awa te, mais ngai na bilengyo ba congolais, soki ezalaki batuna ki ngai vraiment, avant to ya na mokili, oponi mboka nini na ngena pona ka Congo, parce que bilengi ya ba congolais ka ba congolais nde ba yebiamu. Donc, Sokoza Congolais, Ogoyeba Bilengi ba Congolais, raison pour laquelle Rwanda zo bundisa biso pendant 30 ans parce que Bilengi eza na Congo na bamboka mususu ezate. Donc, Bilengi ba Congolais kaka ba Congolais nde ba yebi yango to mesana nango bongo parce que Nzambe apesa biso mboka o na ba richesse tellement ebele. Yango bomoni pendant 30 ans Kagame azo tikate azo bundisa République démocratique du Congo kaka pona ba richesse o Nzambe apesa biso yango. Donc mokolo ya lelo to yesu ko rappeler Paul Kagame 30 ans ça suffit. 30 ans ekoki obomi ba congolais otangisi makila ya ba congolais oyibi na Congo 30 ans ça suffit. Ekoki aussi olie mingi. Ekoki aussi oyibi mingi.
et koki aussi on meli makila ba congolais mingi. Donc tozo rappeler na Paul Kagame na bande na yenyo que 30 ans ça suffit. Bundisi Congo mingi. Yango moni to telemi biso nyonso, to sangani biso nyonso tozali ini pona ko bundisa misala mabe, misala ya ba pelengendu, misala ya ba poloso ya Paul Kagame. Na yebisa bino lobi ke Paul Kagame akomi ko tambola na ba makayabu na ba poche ko tension na ye mikolo eza bien te na makambo ba wazalendo ba ko sala tension à Paul Kagame eza sous malamu te. Donc akomi atamboli atafuni makayabu atafuni makayabu parce que tension na ye sous stabilité. Donc na série ya liboso ya ba image toko la kisabino comment est-ce que ba wazalendo ba waza chou ensemble na FARDC lolenge bakei kozwa contrôle total ya commune rurale ya Minembwe. Donc na minute oyo nde nazopesa bino ba information na basango ya tongo boye bake Minembwe ezali entre le main ya ba wazalendo na totalité na ngonyo sope ba mboka mususu eza pembeni wana ezali sous contrôle ya ba FARDC na biso pe ba wazalendo na biso. Donc boyebi ke awa toyaka toujours na ba information na ba preuve. Donc to laksara toujours ba élément oyo ezali ko soutenir maloba autre loba biso toyaka ko sala ki diale loti na loba ki yango ne bande tozali ba kongomani tozwa ko informer bande ko na biso baza na information oyo esengeli to boyi ba information ya Paul Kagame to boyi ba information ya Lokuta. Donc toko tike la bino sikoyo na série na biso ya liboso ya ba image botala comment est-ce que ba wazalendo bazui contrôle à 100% ya commune rurale ya Minembwe. Donc ce qui régit Penel Mopita aza koloba même langage nangai a balancer les biso non ba image total comment est-ce que ba waza chou bazui contrôle ya commune rurale ya Minembwe. Et puis on se retrouve tout juste après cet élément. Voilà, merci beaucoup Penel Mopita binomoko bomoni ba image. Biso awa toko lobakaka bilobela mwanzate. Kasi na basango ya tongo pe basango ya pokwa toko pesa kabino na ba élément. Boko mona binomoko ba preuve à l'appui. Ezalité toye to bandi sala kaka ki jalelo to bandi ko yana ba kadiosha. Biso ba kadiosha ezalaka te. Biso to yaka na ba élément, to yaka na ba preuve. Yango toko senga na bato non ba s'abonner te na chaîne na biso Tcha Maloba bon s'abonner ebele parce que tozali na basango ya tongo tozali pe na basango ya pokwa ezali moment oyo peuple congolais azozala informé na source azozala informé na ba information le kutati azozala informé na ba poison rwandais te azozala informé na ba information ya solo oyo ezouta na mboka na biso République démocratique du Congo. Donc bolandi na ba image bomoni comment est-ce que ba wazachou ba wazalendo pe FARDC bazui contrôle à 100% ya commune rurale ya Minembwe. Alors lobby lundi le 3 mars to l'accès bino comment est-ce que ba waza ba kota ki na Bukavu ba tchaki panique ya kosakana te na Bukavu yango sali ke
Paul Kagame banda kotambola na ba makaya buna ba poche na ye potentiel na ye za bien te et puis nanga porté disparu donc côté nanga za futo yebanité to la kisaki bino yango na ba image ndenge nini Willy Ngoma azomona na pele susute. Pourquoi? Parce que ba wazalendo basala ki ba affaire. Alors na tongo ya lelo tozwi mo ba information komona ete ba wazalendo ba meki ko tia mo makambo na si. Mais pour na nini ba tia mo makambo na si, webi que Paul Kagame en termes de diplomatie ici a échoué. Donc guerre oyo en termes de diplomatie ici tolongi yango. Mais qu'est-ce qui a fait que ba wazalendo basala recul? Bazonga mo asima moke toko tikela nouveau landana no élément oyo. Il y a Maman José Rachidi et puis on se retrouve tout juste après cet élément. Bande konangai, est-ce que mutu moko akoki komitia na place ya bande konabiso oyo bazana est na moment oyo? C'est vraiment pénible et ça fait trop mal. Nzambe na lolo kaka imonda kota likambwango. Et nakanisi na tongo alelo lundi le 3 mars 2025 ba avant midi to yebisa kibino que ba M23 ba kimaki bazalendo ba koti. Mais à un certain moment, les bazalendo va se retirer. Pour Nabango Balobi, c'est un retrait stratégique pour ne pas causer des morts. Il y a population la bango pour Bamonaki. Comment est-ce que l'adversaire, l'ennemi, va pour un affrontement? Ils se sont retirés stratégiquement selon Bango et laissé ville naba ennemi. Mais là, comment ils allaient awa, il y a que ça nango attention makasi. Vraiment attention. Bande korabiso bozali na Goma, na Bukavu, bosala très attention pour ne pas tomber na piège ya adversaire. Bande korabiso oyo bozomo na kuna bauti na Rwanda baye kotambola na Bukavu na Goma, bazali ba ennemi na bisote la population. Tozali nde sous pouvoir ya nani politique ya mabe Kagame nde tozali ko dénoncer. Bosala erreur te boke de ko simba un Rwandais, Bossalié Mabe, Bokopé sa chance na Kagame, a que ne se justifier. Na lobby Likambo, pourquoi? J'ai été contacté par nos sœurs qui sont en Belgique et nos frères, communauté congolaise, où ba participer qui na réunion moko, où ba lobby Kagame est en train de chercher piège moko, où ya kotandre ressorti ba tu est pour dire que votala ngi ba bomi ba ndekonami so o bazala ki kuna. Donc, na Rwanda, ba Congolais bazebele. Ne faites pas erreur, il y a kokoya na piège ya munguna. Lorsque bazalendo bazaki informé par Likambo na Yebisibino, ndembangu bangu ba se retiraki. Il paraît qu'il y a plus de 4 camions, il y a ba Rwandais et Kotaki na Goma. Na Bukavu plutôt, ba Kotaki ba Fandi. Les peuples rwandais, ba ennemis na bisote. Il faut qu'on soit trop prudent. Na kukwea na piège ya Kagame oyo azali na politique alingite batu bafanda ensemble ya lingika kama kelele na bitumba na lobby Likambo en connaissance de cause ezali information bande corruption diaspora ya France batu batindela kibiso message balobi to yebisa bino bongo soko moni Rwanda uti na Rwanda aina Goma na Bukavu atamboli sala neti omonité pour ne pas tomber na piège. Je ne voulais même plus qu'on parle makambo yo ya makambo ezali na est, je me suis abstenu, mais je me retrouve que nous avons une obligation à kolwa likambwana pour que to épargner est na biso na génocide ou na massacre moko parce que koya kokoma neti vengeance. Na lobi likambo oyo azali na mato ya koyoka ayoka. Nos frères et sœurs de l'est bandugu yetu bemko Bukavu na Goma mufanya angalisho musianguke mumutego ya mwenye anataka kututega. Ukiona Mnyarwanda anavuka anatoka Rwanda na kia Mkongo iko natembea kwa uchokozi, umwache tu ufe sambla anatanda tuye vya kesho vitatubeba wapi. Juu kulisha kwa mtego moya barataka tule mtagusa tu moya juba masakre watu. Alors mfanya angalisho mjikinge, Mungu iko control atatusaidia. Mtu iko na masikio kusikia asikie. Ibe mimi nabambia siku bilokota barabara kuko batu ya diaspora française. Njo walituita bakatuambia par rapport à marenyo walisikia kuna semeka kule ile njo ma strategies zenye Kagame iko nataka kujikesho akiangushe aseme ba Kongole abayoishi na batu.
du kule Rwanda kuko ba Congolais banayala kule. Ike mina sema wa masikio kusikia asikie. Merci. Masolo ya sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BDN Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, Hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service. Voilà, merci. Donc, on a dit le détail. Donc, bino moko bomoni qui est au look la rabino l'information. Ezali à solo. Donc, Paul Kagame a moni déjà échec naïe, a moni déjà qu'a commis la souka, a commis qu'on crée ma stratégie belé. Alors, en termes de diplomatie, vous voyez que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a coquille qu'on n'a jamais te perdre le combat en termes de diplomatie. Donc, il y a un bomoni, bah wazalendo, bah reculer moi moké pour na couper sa raison de na Paul Kagame. Paul Kagame a injecté bah Rwandais na Bukavu pour na koloba ete bah Congolais bah commis qu'on boma bah Rwandais a Luka a joua moins crédit en termes de diplomatie. Donc, Binomoro Bolandi, comme Maman Rachidi, a fait commentaire dans l'information et puis les informations il y a vrai. Donc, Maman Rachidi a fait ça information aux alliés vrai, d'informations à source. Donc, voilà, c'est un peu ça. Bah, news autre là qui bino, nabasango ya tongo ya lelo, vous s'abonner, vous partager, vous commenter, vous liker, pour la soutenir au biso. Donc, voilà, autre là qui bino le coup là, information, il y a tongo ya lelo, nabasango ya tongo, tokutani na pokwa, pour la kozwa basango ya pokwa, na ba élément, na ba image, kaka ndenge esengeli. Alors, portez-vous bien, au revoir, on se retrouve à très bientôt.